papi ninda shaiwa Kaitana kuningune papi ninda baiwa Namo Utengeta namo Ekove namo Kurera namo Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, mbote mingi na mino sito ba bolinga ka Maman Eliane Nitou. Na pesi no ba mbote ba ebwe ma vie puis moko mazima. Est-ce que vous allez bien? Wabino maman, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telekimi ezali et vous de votre côté c'est comment? En tout cas, na lati ba lunette bo pona. Vous comprenez ma belle poussière, nde bo mona rabo ala la Congo poussière eza makasi ma belle kotinga na misu. Alors, au lieu na fotara misu, on a la tika ba lunette pour que na fote misu. J'espère que vous allez bien. Ngai pe savanza maman azo ba telekimi ezali. Merci mingi na misu tu ba bolinga Maman Eliane Nitou ko sipa Maman Eliane Nitou. Oyo botara ba Michel Maman Eliane Nitou. Oh bolinga kama na pesi ba merci beaucoup.
banga ba vrai. Na benga bino ma famille de cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. En tout cas, bolimbi hein. Na ko ya babino boyebi mombongo na osalo téléphone be téléphone. Oui, allô maman, bonjour. Oui, bonjour. Maman, bonjour. Bonjour. Si. Mais na combien de ba prix? Ya solo wana. Na combien de temps? Kasi sala boye, yo combien nga ba prix? Yo combien nga biloko za ko intéressé comme ça nga dans solo ba prix. Combien nga? D'accord. Ok, na hôtel la kasi na ozeng selo, maman, lim ça dans 10 minutes na ko melo, maman. Merci, à tout à l'heure. Bien mon boyebi, maman, mon femme commerçante. En tout cas, on a plus de merci, bolinga maman, elle est à Nitu. Makampe to solo la ko ezoko tapeka mukeka na makambo. Boyebi ke mikolo ngala nga Kinshasa, na salebino awa la providence alimentaire. La providence alimentaire ezo permettre na bandeko o boza musika boko ko somba biloko so bosomi biloko maman elle est à Nitu asali ba livraison. Donc, il y a un épisode qui est la providence alimentaire et ça on a pour na bino. Bino mo boyebi la providence à longanzala. Bino pe bande na Congo fait ba ke bo longanzala voilà. Next maman oti be anga sikoyo parce que c'est que alinga ki posa ko yeba ba prix ya ngona a rappeler ngai. Ya on ngala ba bande ko na ngai. To so na momki. Maman elle est Nitu na sali magasin awa la providence alimentaire. Vous en avez vivre sec, vous en avez vivre frais. Donc, si vous en avez pour ça, il y a pour sommer la baboti, biloko na Congo, on a pour ça pour sommer la famille. Ato aux appels na au soutenanta, mususu orphelinat moko quelque part, on a pour ça balia et là on y a sala. Au kobenga maman il est à Nitu, si kobenga maman il est à Nitu, to soleli na yo, et puis singa mboka nino vandi pona pour ça la livraison. Les livraison de cela vraiment à domicile. Bino mo boyebi ngai maman il aime se dire sérieux côté wana en tout cas bino mo boyebi côté wana boyebi ngai la business na nga nyonso naza vraiment très sérieuse na musala na nga na salaka naza très sérieuse et voilà pourquoi na zepi sabino nanga kino baka eloko moko boye eza na maman moko bakende ko sala livraison ngala kena na livraison te gérant te kende sala ba livraison maman kende ko sala livraison maman on a le bibo bien en tout cas maman ni tout na sepeli makasi na ndenge mwana nga atindi biloko et pas na bino pe biloko ekomi parce que ce biloko ekomi bozo pe na ba preuve que ba ça qui livraison biloko pe ekomi maman na lobby en tout cas ibisa na mwana ngai abanda kotinda biloko kaka ndenga atindi bo pourquoi parce que ceux qui ndeko azana poto atindi mbongo na Congo bano bazana Congo bana na biso bana Congo baleki na biso bana Congo bango balingi kabelo bango nde biso tokangi boye bango vraiment ekota bango penza te fu kabelo siko so batindeli mama mbongo ya kolia yazo ka mbongo asumi ba kabelo na ye so batindeli mama biloko akolia yazo mbongo asumi ba biloko ni azango besoin siko agangela ka mama alobaka na mama ke ko funda te soko fundi so ikaka ya bengi na bando bakena za libanda na ndako te so ya bengi na bakena za libanda na ndako te to kota soko ko swa na ndenge nini donc bano totiki ana Congo to baleki totika bango bakoma bazo place ya ba parents bakoma ko gangela ba parents alors moi maman na lobi omona ndenge mama mwana ngati ni carton boye mama na na congélateur nanga na ko na congélateur yo ke no so na tata musona moko to musone boti banzinzi Thompson se bota banzinzi yango elanga ta Thompson moko Thompson langa ka kuisi moko ko gangela ke soko mikika ko fundo mikika koloba yeba ke so ba bengi na koloba kenana ndako te bota ndenge bana ba onyokola ba boti bala ba zonyokola et surtout ceux qui mama za sona ba koko mama yake na mama ya so za sona ba koko yande likambuti so za ba koko so botini mbungo ba koko bakopesa koko na bango mbongo te bakozwa mbongo basani basali baposa na bango babandi okosa koko baki kosombela koko miliki ya ngongi o miliki ya ngo alors pona ko éviter ole basombela ka mama yoza na mboka poto ya o yoza kosomba mama liza na miliki ze loko te kosombela mama chasse sucre ze loko te kosombela mama seki ya loso to pe ya semoule eza eloko te kosombela mama carton soso to carton ya quiz. C'est rien ça. Babot il faut balia. Maman la bango yango ya kolia.
parce que les lois qui basate ato salisi matanga ya modèle nini bakola mukate bakomona te. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maman yo pe moi c'est libale pa ibabali yo. Et si ka babali yo kanisa pe maman mobali na yo. Kanisa bokilo na yo po biso tozana mo injustice. Okomona zo kansaka maman na yo, maman bokilo zo kanisa te. Et ça na ba maman mususu abotika bana mibali, aboti bana basite. Yo mwana mwasi oyo babali koma mwana ya mama wana. Tango zo kanisa kosomela mama na o super. Kanisa pe kosomela mama bokilo super. Tango zo kanisa kosomela mama na o carton soso. Kanisa pe kosombela mama bokilo carton soso. Tango sombela mama saki a loso, sombela pe mama bokilo saki a loso. Comme ça mon bel na kolobake, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bandeko toyeba kosalisana biso tokola na kolia, tokola ndengwana na kolia, likamo na kolia, nyongo ya libumu eloki nyongo ya kolata. Nyongo ya libumu leki yako ato lati ndenge nini botalaka bato bazalaka alati peza sape comme jamais muta sape penza ake na fête soko alete lisolo ebandi abosani kamela yoka na fête na nakendaki naliaki te naleki malamu te biloko esilaki mais muto alati banda verchache banda na mututi na suki mais nyongo ya libumu eleki nyongo ya kolata to soki pe na baboti tango bana ba moyi to soki pe na bandeko tango bana ba moyi yo mwasi babali mwasi ya libala kanisa mama bokilo soki pe na mama bokilo ba oyo pe bozaki mama azate papa azate ba koko soki bazana ba moyi kanisa ba koko po partir ba koko nde yo yaki na mokili kanisa ba koko papa akufa nakobosa na tata mwasi te batata mwasi baza kanisa batata mwasi mama akufa kobosa na ba mama likite kobosa na ba mama kulukite. Alors na kochila bino moi vidéo botala biloko oza na kati ya magasin nga oza na kati ya la Providence Alimentaire botala epesa bino makanisi ezo se moi makanisi epesa bino posa ya kokanisa ba oyo totika na Congo. Sala ba boti surprise ba vandika ba monika ranginga koko la Providence Alimentaire yo ko luka bino bo ebite matiti l'angolaise mutatindi biloko tango mama kozwa biloko tango bokelo kozwa biloko akoloba nini mama nzamba pambola ye sika azali nzamba pambola ye epai na ye ezanga eloko te azanga ya kolia te azanga ya komela te okomona pe na libala okovanda malamu okovanda pe na kimia. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça la surprise na belle famille pour mobile na yo asepela. Allô, bonjour, ici c'est votre deuxième maman Eliane, tu n'as pas ma solo, ya biloko ya kolia la Providence Alimentaire à Kinshasa. Nazo salambela, nazo belela na bino bandeko na ngai, po ete maman Eliane tu na la Providence Alimentaire nazo sala o tolobi livraison à domicile. Si vous avez la famille na mboka Congo, ko hésiter te obenga maman Eliane, o commander biloko na yo kozango à temps et à heure, o koza biloko na yo vraiment. Donc on a za ko belela la bino nyoso ba ibolinga ka maman Eliane nitu, biloko yango yo bo composer les maman mo panier na ya petit déjeuner, bo s'occuper na ba parents tango bazana ba moy, bo s'occuper na ba bokilo tango bazana ba moy, eza vraiment important. Hey, nyongo ya libumu eleki nyongo ya kolata na belele bino boya ebele livraison na bino à domicile à temps et en heure avec maman Eliane de la Providence Alimentaire à Kinshasa. Ce continue mbongo na epa ya maman Eliane nito mama biloko na yoko koma malamu na esengo yo sepe na kimia. Ce continue mbongo epa aleki ya mwasi akokenda sombi yango kabelo tango kosomba kabelo akosi mama na linza za miliki ya mukenzo ka yo tinda kimbongo ya linza za miliki ya munene ya wala mama ni to aza wana pona ba livraison na bino bo mitungisa te bo bengo be maman Eliane ni to kosela bino livraison à domicile sans problème. Voilà tango yango ya kokipe ba boti tango bazana bo moyo seki ba boti bazana bo moyo tango ya kokipe bango yango yo poso ki bazali susu te ato dépenser combien ba komona lisusu te bandeko. C'est le moment ya s'occuper na baboti. Très important pour na s'occuper na baboti. Otindwe mbongo pa maman Eliane nitu alors yo koza livraison na ona kimia sans problème. Voilà nyonso ezali tinda mbongo maman Eliane takende ko livrer baboti sika ya bazali akende ko livrer babokilo sika bazali bongo pe baninga yo tika na Congo soko sombeli bango mayonnaise ko sane yo se loko te
sombela pe bandeko oyo tika na Congo sombela bango mayonnaise ozono kaka mapamboli soko sombi carton ya soso to pe carton ya ngombe kobosana te somba pe tomate sombela mama tomate poko kakocha na kati ya sauce boyebi ba mama balinga ba sauce boloke sombeli mama tomate na ye ako kolomba biloko na ezala boloke mama le kitoko imwa mama esepela kozangisa mafuta te po tango sombi carton ya soso kobosa te ke mama aza na posa ya mafuta po alambela soso oyo yo sombi soko moni ke 1 litre kokite po na mama soki 1 litre eza muke po na mama osomeli mama 5 litres to pe osomeli 10 litres nyonso ezali biloko boyebi la providence alonga nzala bato bakritike bazalaka bazalaka mapeka solo yango nalakisi bino moko boyebi yango toza nango na mboka na biso sombela baleki ya basi sombela baleki ya mibali ata pe mama sombela ye longola moninga sola mapeka ko critiquer te kasi sombela ye mois de yo awa soko sombele mois de yo akoma solo kitoko akolumba solo kitoko sola mapeka ko sa nini ekosila comme ça ngoyo critiquer ye ekozala te ko critiquer moninga te kasi sombela ye moi ntunga putu wakoma na solo ya kitoko alumba solo ya bana poto savon pe ezali kobosa baninga te pona savon basukolela bilamba savon ezali pona kosukola bilamba